I have a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. I have a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. I have a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. I have a very big God. It's always by my side. A very big God. By my side, by my side. On tourne un sentiment, on y a les qui ont morning, et tiens qu'on a les qui n'ont pas bon, après on tourne un maman ça, maman ça. Ça, mon père, voilà, à où tu peux toi, on pense à nous, on a mis sa piste, bah, il y a un mon père, il a le temps, la bagarre, bah, nul. Après, il soit alors, mon ami, c'est que tu as bien eu, après ça, ça, maman, ça, nous, on peut s'en canne. Ça va. Moi, madame, n'a fait ce mouka. Ensuite, décembre, malheureusement, bah, on me met à Rwanda. Bafuku balingaka boyete sala uizali tempelo avant kukuta bakota ke boyete sala yoyi bana bati boninga na sukola bazobenzana matadi ya bambanza ngumu na wapi na boma na kela nazo sukola bana bati bazosala bambongo sala nyana za nganga papa mbate na zanga na moko moderniser tina foto tina taji Belgique France bayebi na sara polo timonena ngai aizana ba dollar ndo moninga aw batu bayaka batika ba dollar ngana za muta pamba pamba te bambongo baza kotika yozo kota pamba bo ni kamuni ne ya sala bama ndo moninga boyo mto salelaki Soraya mambu nyonso lelonga na komi mal à l'aise na mobali nanga mama olobaki ozwa solution te nayebi te nasala nini mama pozwa solution lelo Soraya komi otanga mbeli na motema Soraya komi mobali nanga apartage mamu nyonso kaka nga na Soraya komi devant nga na komi derrière Soraya mama eza nini mama mama nini yango o bazwaka solution te mama libala mwana komo keka boye mama likola Soraya mama olingi nga nayoka soni mama naza mwana mwasi mama monaka moko tala yakiodo ndenge azalaka mama nga na ata bonne santé mama mama andiso nakomobisa maa miso likombali mama yo moto opesi Soraya makasi wana mama epuis yo moto balolekala motema mama linga Soraya mama s'il te plaît naka mwana moko mwasi mama masala esengo nanga mama to yelekaka mutu te musala oyo banana bandi yango na sukola batu babala nakanga mabala nasala makambo ya minene bakuku baza na esengo te sala yo na kiodo bocola musala oyo tata na bino akufa na bokolo bino na mbongo bonganga batu mosusu bazobonga pourquoi pas banonga na boti ndeko nombo bali kizengi yo obalaka te yake pena mama na yo elunge bafeki basukula yo olingite nafukamela ta bakoko mama s'il te plaît maman s'il te plaît sala uzukisi mutema bakuku baza na mawa nga nazala problème te moninga no ye alobi nanga makambo aza nangu alakisi foto mobali tukangi sikoyo nga nasala nini na makambo nyonso bakoko bapesi chance bapesi ye mobali ngai suku nasala nini mama oyebi nga alingi nini omoni Soraya lokwa ameki nga nayebisaki deja na prometaki eke nga bamekanga te mama nalingi obwakela Soraya otindele mbaso ya solo mbaso haute classe mama amona Caleb te
kale pa mona kete mbasu ezarake ba poza mbasu mais côté quartier mobimba bakima yo maman la lingo bebisa Soraya maman s'il te plaît maman bebisa Soraya maman ko ça ba jeter maman na comment on dit melo na yebisa kutu Florian andimela kayo siko yo suki na boîte li Soraya mbasu yo mubadi yango kuna ko ya kubala yo esengni to binela bakoko to sala suba cérémonie makasi koleka Polibala kuna esimba te ye mobali yango azongila yo ngakubuna ke lunge ba feti na saka na kati na baby saka na sala ka ya minini o kuna ka ndakoma ntaba asaka na ngana komisa ntaba kuna ozomona ntaba ona mutu munena vanda wana ngai mukona koko sonite pona mona nga kolwane kenda kuluka kalebe yako kulisa biso na cité du fleuve mama et pour la ya sana tila otam sala uzali mwana na bungi la dikumuna ya nefu mwana buti na kukiziame kuninga kupesa sura na bumengo jamais na kuninga lunga la feti na bedisa na badisaka na kumaka oh ku Soraya Donne-moi le téléphone et puis peux s'entrer le contact à voiture rouge. Là, ok, bureau. Dans le dossier, mon phone signé. Hein? Non, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne vais pas voir mon mari tout le temps en train de chatter alors que moi je suis là. Donc j'ai interdit le Facebook. Hein? Et puis, dès aujourd'hui, tu ne prends plus tes jeeps. Tu vas commencer à prendre un taxi. Quoi? Tu vas commencer à prendre le taxi avant de sortir. Mais attends. Mon mari n'est pas sourd pour Tu as entendre perdu la tête ou quoi? Mon mari n'est pas sourd pour ne pas entendre que je dis qu'il va commencer à prendre un taxi. Moi prendre un taxi? Oui. Vous allez là, man. Mais c'est digne joyeux en taxi. C'est ma soeur. Écoute. Quand je t'avais aimé, de loin, comme de près quand tu arrivais, tu m'avais promis le bonheur. Tu m'avais promis de faire de moi plus que ce que j'étais avant de te connaître. C'est-à-dire, je ne peux pas me réveiller un bon matin. J'ai 3 ou 4 véhicules. Je me retrouve au coin en train de prendre un taxi. Et voilà, elle est en train de se moquer de moi en présence de toi. Tu trouves ça normal? Non, c'est une punition, ça. Punition, si, tu parles. Si tu obéis à ce que je dis, j'arrête avec ma Si j'ai fait quoi? Tu obéis. Tu sais pourquoi tu es puni? Il fallait commencer par là. Chérie, pourquoi tu me punis? Je te punis parce que... Donc moi, je dois te demander pourquoi tu me punis. Voilà. Parce que tu es en train de me punir. Okay, si tu ne me demandes pas, moi je te l'ai dit. Oh. Toi, tu fais entrer des soi-disant pasteurs ici pour envoûter la maison. Mais je ne suis plus à l'aise. Qu'est-ce que tu m'avais dit quand je suis venue ici? Que j'étais la bienvenue, la bienheureuse. Maintenant, je suis la malheureuse. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire des trucs, des trucs qui n'ont pas de nom. Et moi, je ne suis pas à l'aise. Et tu veux que je t'acclame, c'est ça? C'est ça que tu veux? Ah non, Dingui. Non. Voilà comment je vais commencer à te punir à chaque fois que tu vas commencer à te méconduire. Eh oui. Mais quoi? Mais quoi, Dingui? Imbécile. Comment je parle et tu dois te taire? Allez, assis-toi par terre. Vite. Dépêche-toi, tu déranges ma chaise. Allez. Obéis seulement, non? Obéis à ce que je dis. Moi... Allez. Là-bas. Moi, je vais m'asseoir par terre. Oui, là-bas. Tu es sûr que je vais le faire? Allez, suis ce petit doigt. Non, non. Vite, vite. Écoute. Fais-le. Moi, non. Non? Écoute, là, tu commences à exagérer au moins. Ah oui. Écoute, regarde. Voilà. Écoute. Voilà. Écoute. Quoi? Ce que tu es en train de faire, tu te rends compte?
tolinga na Facebook topanzala mpe kaka na Facebook mais nga topanzala te pone ezala oya kini makola ngai tuna ose tuna oya masoya libala Soraya masoya libala barando te oya kokango femme mariée c'est un photo femme mariée madame ya to so aye funa mona respect na mwasi ya jeka tuna nini chérie tosololi na ye ayebisi ngai ke abongisa terrain ntango azoya mbala moko libala moyo siko Soraya na minute ofoza sage ofongola miso miso kolesa miso te ntango oyaka mba moko libala soso na wenza bapeste Soraya aoyela nde libala bosepela te ndeko na bino ya mwasi babenge femme mariée pourquoi pas tosepela te femme mariée boyeba non le roi vali mbala mwasi ya bato ya jobu mbala na lwanda nanga na okoma Soraya Caleb tukebana olipenda na bolakota C'est comme ça qu'on va procéder. Quand il désobéit à ce que je dis... Écoute, ne dis pas que tu vas me punir. Dis plutôt que je suis en train de le faire au nom de l'amour. Ce n'est pas parce que tu me punis. Ah bon? Moi, je sais consciemment que je suis en train de le faire au nom de l'amour. Ce n'est pas que toi, tu es en train de me punir. D'accord? Qu'est-ce que je t'avais dit quand tu es venu vers moi? Dans mon village, c'est la femme qui dirige. Maintenant, je vais te donner ce téléphone. Mais avant tout, tu dois t'agenouiller. Mais vas-y, beau-frère. Mon pauvre beau-frère. Hein? Vas-y. Moi, je suis en train de tout faire parce que je t'aime. Et en retour, toi aussi, tu vas me donner ce que je demande. Voilà. Okay. Et puis ça, c'est juste pour recevoir des appels. Juste pour ça. Tu vas répéter après moi. Princesse Mélina, le main sur la tête. Hein? Le main sur la tête. Moi? Oui. Bon. Ok. Répète après moi. Princesse Mélina. Princesse Mélina. Pardonne mon imbécilité. Pardonne mon imbécilité. Naza Zoba. Naza Zoba. C'est pourquoi j'ai introduit le malfaiteur et les sorciers sans l'accord de la princesse. C'est pourquoi j'ai introduit des voleurs, des malfaiteurs et des sorciers sans l'accord de la princesse. Naza Zoba. Naza Zoba. Baome mangana samai. Bazome mangana samai. Oya malamu nazo salate. Oya malamu nazo salate. Ya mabeka kande bazo salisanga yango nde nazo sala. Ya mabeka ande bazo salisanga yango nazo sala. Bolole nange beti ngonga. Bolole nange beti ngonga. Allez, prends ça. Juste pour recevoir des appels. Pas de Facebook, pas de quoi que ce soit. Juste allô chérie, allô chef. moto moto tika pe boy ko moto suindeni ya talon te talon sundi yo la bando la tabatalon lelo na zoka moto na iko mami boy tala bien yo moto mwa nini yango na kombo na yesu tika mama moto on kebe mama il faut ça la oui Ambulance, non, pour la c'est là. C'est là. Ça calme, chérie, c'est là. Non, quand non, coca, tu vas naître là. On gagne des journal le lozale non dit. Oh, mais tout ça non dit. Non, comme maman, ta moitié. Non, maman, nous quitte ya. Mayaka. Ah, il y a Soraya. Maman. Ah, moto! Moto na moto na bien Soraya. Moto moi ni bon mami azo ke na juste ko jombo. E bana ni moto amo. Soraya, o tutala ki? E lo moto ezela na ngoma. Mais to linga tika ibidu na Soraya. Bozo seka, bozo beta maso bozo seka makati ko. Matela no e ka yo bana. No!
manière de prendre le téléphone. Mais tu m'avais dit de mettre le mec sur la tête, non? Comment je vais prendre? Bonjour, bonjour. Attends, bois. À ça, où pour nous signaler présence. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur le directeur, j'étais au bureau. Mais j'ai le directeur, ça Zoba. Au combien d'années? Monsieur le directeur, il y a un contrat urgent ici. Je n'avais pas le choix. Mais. Allez. Vas-y. Vas-y, Dingui, vas-y, obéis. C'est ma secrétaire. Hey! Mais la secrétaire au bureau, pas ici. Mireille Mathieu. Brigitte Bardot ou professeur à géographie? C'est ma secrétaire. Hein? Live. Ça, c'est ton téléphone. Vous avez un âne. Dingizayo. Ma secrétaire. Donne ça. Non, donne. Ce n'est pas un problème. Ça appartient à mon mari, non? Allez, va-t'en vite. Prochainement, si je te prends encore. Allez, sortez. C'est ma secrétaire. Attention. C'est ma secrétaire. Qu'est-ce qu'elle vient chercher chez moi? Elle a dit qu'il y avait un contrat urgent, alors il fallait que j'appose ma signature. Donc, elle devait venir me provoquer chez moi. Ce n'est pas une provocation. Et puis toi, tu parles. D'ailleurs, toi, qui t'a dit de te tenir debout? Je voulais pas que tu t'enflammes. Mets-toi à genoux, vite. Allez. Toi, tu désobéis, hein? Tu ne fais qu'augmenter ta punition. Ah, tu vas me rendre fort dans cette maison. C'est quoi? Ah, chérie. Vous avez un âne. Princesse Mélina. Hey, je t'ai donné un téléphone. Non. Facebook. Désormais, n'appelez plus sur ce numéro. Ok? Allez, tais-toi. Je t'ai aidé, c'est tout, c'est simple. Je t'ai donné un numéro. Rempli de peur, viens consoler mon cœur. Esprit. Hans, on Nayoki Mingi. Maman Mami, Alélie trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pouvez être à l'obi nangai. Vina yo kaka. Facebook, papa nangai. Papa même Bakulutu Aloba, un bon grand, il coûte des oreilles. Mon colo a eu kamato ni bale. Banana ye, nazo la plus si te condamnes moi na badir na yo quoi. C'est comme si naka naza fautif. Non. Tant on a eu awa, oza kaka na Facebook, banana fandia. Et pas na biso ba balobaka. Et qui sont ba sanga, nga ba ki te lomé ba okoma. Ceux qui ba kokumbisa yo ba bengi lombe tata ba koboma yo kaka tika nano makambo yo. Tika nano. Papa na boite. Bino ba mongo bolobi apamba te botie c'est botie sous na dame. On doit que c'est maman oh c'est donc yo kila maman. Papa naza ba relation lelo na biso lelo moni naza na komo Facebook et tout ça ba petit na ba mbemba na kingo ekiri diabo na kitambo baba ekiri na nga wana tout côté munza wana ba secteur na nga tout na banda naza contact na bango ba masanga le baba soleil tout ça toujours sur et ça ta tata yokana no papa nyonso tu wana soki na ndako yo fandi ekopesa kinyete tikat bokulaka yoza mutu na bamongo babengi somi ya libinza zali to ba musangisi lelo mande na vandi na Facebook boy na pesa mère code mana musicien poto comprends mais soki oza kotambola na nzela te bokulaka ende o soki kinyo bino ba mongo boloba je comprends papa biso to ya na question na 2012 na tika na poto so ba ta relation banzeli banini même si na kota papa ensemble ya ba il a bloqué dans une na PC Facebook. Yokana no papa na. Bilo go soto ipo ni. Soko zui musala okoza na tango te. O soko sisi musala okozo mobena ndako. Yo bilo kwana ko ka po sala kate papa. Comme musala somé binza. Na kati na kusa pembe na. Yo yaka poto uzaka secrétaire ou que tu peux même son photo. Yo yaka na compte à suéder.
tozomona kokulaka na biso nyonso bana secteur kokula azokata ete corps tout ça lelo ochange domaine. Voilà, yo kosala ko ete changer domaine na champ na la mélopé etika na scanten. Mais ba petit si yo te papa au sala scanten. Mais moi si akolela eloko moko lobi yo vina yo Facebook na masanga. Otika mote. Ngana mona ka bato mbongo bamelaka masango be moke epa na ye azu whisky atie moke ameli. Et puis no ya komela o ya kotongola yo be kotongola. Osoki kinyo tout exime la posi makambo kula kanga na ina ndako na joli na tika ki mama bani na ipata na ina malolo moi ça c'est aussi na téléphone à tout on sait là c'est mon appel faut pas lui il y a quoi téléphone moi ça vaut bien exotique à tout ba ma kwanga ntesa bipanzi mais on est pour na biloko yo lia tata na mani moi si akobenga pona téléphone moi mbongo moi ikwa kwanga eza malamu pona yo lubana ngalo ngana kutika yo na boina za otango pe mingi yo lobina ngani est-ce que mama mi akobia ngalo susalela to yo kingai mukula mama ko saute yo avena nga yo asumi na biso ba mongo asumi ali binza to mo so na mwa ko na suna bongo sa bana kusula na mukula ka benga wana na kusa to ko fitan zo ra futu ma bo na Facebook okanga na bo na Facebook na bana shugo zo tata lo kuna ntela chape na Facebook la ka ende to mi ali binza ya na bongo avana ya beli bela mama mungu na bazile beli mama oh ngaza ipana biso mama yo wana ngayo mamina na so no pelo mo na so papa enda na dini yo oboma bala na yo po pesa ba concert mabe oboma ko 700 ngala talote et ate mamno so le na coupe so venda ya na konta musique ngala na konta musique tata kulaka tata nga na to fandi ato sololi olobi na ngai kino okokitisa motema yo kaka pe ba tula moi suna bitu ya kulaka na so na masa respect atali ke kulaka ya mais yo beso atangieni ninkeni kulaka alobi akolamba kudakitira ma kinota la bien my side, a very big God. By my side, by my side. I am a very big God. It's always by my side, a very big God. By my side, by my side. Oh, by my side, by my side, by my side, by my side. Tout le monde sourire. Ngana ibili kele babutu te. Ne kutu ya moi na sala kate boya butu na osala ndeni. Nazana nyunga mutu te. Na yina mwana mutu te. Nde na zabo. Bébé Zakaya konyata baba to ya nzambe na yebite. Na yebelo ko tuna nzela lokolo o. Mais o azo sala yo boye. Ngaza na nzambe pasteur José Ramazani. Ngaza na nzambe pasteur Kizenga. O azo sala ba ko kuto na nzambe na bango. Le banga na kangali na yeba ke ko ina mona mutu na ke ko tuna monda ka molili sala nga boye bona boye. Tout le quoi bino bino bala boye ba camarade ba ko sa bino e tira to ke na mo sika mutu sukula zoto bona boye. Liboto na ngai makambo te. Lipoto na ngani ndeko na ngamo kawatika ngabo na ebelo ko moko te. Ona kolela te, o ko se poli mwana bolokolo se poli mwana bonzambe. Kundu. Mama, oui. Kundu. Mama na ngaza kemela mutema moto. Ah, comme mutema moto vraiment. Mama na moi c'est na mboka na ngakuni na bandala. Atala kuna na yambuli. Na kamuna bambaso. Olo kola ko pola ngamo na bonali kamoni. Nous okanga bona zoka so muteme pela moto ta moise. Yanga na maya ngona lupeko? Ulukela nga solution lia ko lo bebele boye na okukapasi na okokate. Moise na ibikeza Sara mtasani na boye. E akasara. Anzambe na ngai nini etinaki ngai ta mwasi otikanga na okufa boye okufa te nazali nyonga mwana motu te sola ya okufa te yo nde moto okokanga ngai osileki okufa te kasete basala nzambe baya kosambela nazokoka te lukinaka solution
Facebook ya kuya bino ya kukanga ba telefone moto ibe to kebine na libala kebine na matango esalanga mosi kitoko lokolo mama sikona mzaba na ngai kusaba kumitukolo bebeli okingata papinda na lwanda apesa biso ata mbongo lukelanga solution na okoka okoyoka bien sala abengi sulula na kati ya liboka luba sala luba sulula na kati ya liboka awa telefone eloko te nga nazali na puissance nalubi yo landaka ngai yango bagutulaki yo mbanda buzoba tosi tokangi ye luba alo luba Allô, chou. Bonjour. Bonnie. Eh, Makelele, Ozab. Je suis vers la tour Eiffel. Mobile Maluba Souka ya Moulingo. Niveau Memelesco Masolo, moi je t'ai dit que moi je viens à qui là? Je viens à qui? Ben, je t'ai dit, je crois qu'il faut être clair, moi je suis en train de venir. Hein. Je suis en train de venir. Ben, t'en fais pas, je viens. Écoute, bon je t'envoie 1000 $, je t'envoie 1000 € alors. Je t'envoie 1000 €. Vas-y à l'agence, je vais récupérer 1000 €. Oui. Mais dès que moi je quitte, je suis... Sarah, écoute-moi, toi t'en fais pas, donc moi je vais venir à qui? Je vais m'occuper de toi. Ça ne dérange pas, mais moi je te dis, faut même pas t'en faire. Ah ma chérie, mais moi je t'aime pas. Maman, Sala. Wabiki bakisi no pam pam bonga muna ngoya pam pam bameze. Isa ya pamba pamba tumuni. Mama na démonstration. Mali boka mbali na ngo kana poto. Sala. Tuzuiye. Kangiye. Esengi to binela bakoko. To kumisa bakoko Sala. Kale bakangani Sala, kale bakangani. Kele matubinela bakoko. Oui, on met une cérémonie. On va non faire un son, non funda. Non funda. Et voilà le funda. On va pas y on funda. Oh baby sana mama ni no sida oh baby sana na ebiteke yo mto baby sana boza kumpana boto Chusu libata mkambo suba pamba na subadisa piki sasa mobeba bakuchanya lungi ba festi na ba RDG ya bakuchana ba communique bakula sana tele ebu bala bukuloni etula kimpukulia esengo na sina bali sala ukumi mwasa dipala kende libo buta na simba bakuma mama nini va façon va sonder quoi nini Si. Non, seulement ma femme. Azuma nini? Va façon madame Faya. Madame Vieux.
Je vais passer. Je vais passer, madame Faye. Yubala? Ah, Nzambi. Sala, continue na mbongo versement on a tout à l'heure. Programme fait tout ça ngene. Mubali ngo bena nuna monite. Konde mbongo na vanda. Mama na vanda na ngati. Pour que les consolateurs te demeurent avec moi. Maintenant là je suis troublé, rempli de peur. Je suis la veuve de Tingui Tingui. Je viens de Paris, je suis arrivée hier. Enfin, je suis venue vous voir, vous rendre visite et j'ai quelques mots à vous dire. Voilà. Je disais que je suis la veuve de votre fils Tingui Tingui depuis Paris. Alors je suis arrivée hier, c'est pourquoi je suis venue vous voir, j'ai quelques petits mots à vous dire, voilà. Na mona comprendre te. Aza mwasi, azalaki mwasi ya mwana bino Tingui Tingui. Te potolobi, ba ye pa mona bino aza kontsana na na solo. L'esprit d'amour et de révélation. Révèle-moi ta merveilleuse présence. Fais-moi grandir dans ta connaissance. Et instruis-moi pour que je vive chaque jour. Moi, c'est vérité, maman. Un bon mon à poto. Si, maman, vous l'avez dit. Oui, quand même, qui joue? Non, je suis arrivée hier. Ça va. Dès que tu as placé au fan, pas de soucis. Un bon mon à poto. Tata! Tata! Aide-moi! Ça va ma fille? Maman. Kokosuza ndenge nini nakoyaka boye kwa mama keso boye? Oh. Je vous ai expliqué que non, moi c'est Patrick, qui est sûr que Patrick a beau comprendre maman donc azoka moi trop dans mon thème. Madame, moi banda moko nini buya ta kola kate. Boy bakoko na biso yena bakoto pe batika na ko bate. Ima mizindi nini? Je sais pas, j'ai entendu ce que vous avez dit, papa. Pardon? Il dit comment vont les enfants. Ah ok, vos petits-fils vont très bien. Ils sont vraiment bons. Sauf que j'ai vraiment risqué mon voyage parce que je devrais normalement vous voir. C'était précipitamment, voilà pourquoi je suis là. Ok, là je comprends. Donc les petits-fils étudient qu'ils sont tous bien là-bas. On va en parler un peu. Tu prends quoi, Souva? À place. Mais depuis tout solo, on va faire donc depuis kala wana toyaki koconstater te ki silence nanga. Non, na constater on a tout mieux. Je na constater te nanga na tout te. Ah. Tu as un problème là-dedans on a dit. Problème oui, nanga na ya soraya. Ah, toye bien. Ya. Mbas. Oh, kokota la te dans son avantage kana makasi ya mo. Kokota la te. Nasaliye bo. Aya. Bino pende to sa bino we ba camarade ya kishasa lobi biso ko sanga lo kwa ndeko na ngate muzoba ya muzoba parce que to yo ki susinde to tunyo ale banjo ko te biso mais wa sali bon boye Ça à vos parents, je vais les convoquer à cause de tout ce que vous faites ici. Allez, débarrassez cette case. Bon, Lolanga, espèce de cahier de brouillon. Non. Écoutez, vous êtes des impertinentes dans la société, vous êtes inutiles avec tout ce que vous êtes en train de faire. Il y a
moi bière, moi, on appelle ça. Oh, Mélanie. Toi, tu veux m'offrir la bière? Mais pourquoi pas, monsieur? La ferme! Espèce de mitochondrie. Hey, au revoir. Bye. Bonne année, prof. Bye. Au revoir. N'importe quoi. En fait, papa, je suis venue vous parler à propos de la mort de Tingi Tingi, qui fut mon mari. Je ne sais pas si vous avez appris comment est-ce que ça s'est passé. Non, du tout. Comment ça s'est passé? En fait, Tingi Tingi est mort lors d'un accident, voilà, de circulation. À chaque fois, il était trop saoul, il prenait trop d'alcool. Voilà, j'ai été tout le temps derrière lui pour lui demander d'arrêter, mais c'était pas facile. Et voilà, l'amour l'a arraché, je ne peux rien faire. C'est un combo kilo de toi. De longtemps, il te voit carte postale. La visibilité des cartes postales, donc, épée d'embrima. Mais Moni, ils ont adoré le prince amour. Donc, on a des petits à solo à ce qu'on a tout, on a déjà batata. Moi, tu m'as la bouée. C'est la biso passée. Surtout dans mon yobou, donc. Ils ont un bon collier là pour la mère en Dengazabinda Monyo. Elle avait bien dit qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Non, papa, je connais que c'est Darius, je te voyais dans la photo. Ouais, voilà, dans les cartes postales. Ouais, je te voyais de temps en temps. Ouais, c'est. En fait, maman, moi je suis vraiment venue nécessairement pour. Je vous ai ramené les documents de Tingi Tingi, ses cartes bancaires, son passeport. Sa carte bleue. On peut quand même una carte postale, carte bancaire. Moto kosa ne sika na ina ne wele na carte mosa. Mbongo ya Ah, pesa kasi. Donc quoi ça n'a pas passé encore gâté. Ça qui m'a bon. Mais donc ndeza boy ma quand des hommes mutu de passeport pe na ko matana ngo. Je suis pas sûre, je connais pas de quoi tu parles. Donc non, je pense pas, les choses ont vraiment changé. Il peut jouer avec cette. Non, il peut pas monter avec malheureusement. Ah. Mais papa, moi je suis venue précisément parce qu'on m'a dit qu'en Afrique, quand vous devenez veuve, on doit faire une cérémonie de veuvage. Mais moi je ne fais pas l'élevage. Normalement, ndenge zaki azaki mwasi ya mwana bino akufa. Yango toyebisaki na famille ya mwa kiti po aya bosokola bosama musu ndezala kaza la libre. Monde ya tinga daya boyanga na mbonoko. Vous comprenez? Chez Bissot, c'est la demande de grands frères Daya, on a pu la remplacer. Voilà. Vous comprenez? Voilà, il est trop bourré qu'il ne faut pas t'intéresser de lui. Parce qu'il ne faut pas t'intéresser de lui, il est trop bourré. Et coller sur ton bandit, de son même mbanza, on a jamais candidat. On a coquité ma moutou, na yo, na bilo kaya tingi tingi na pana, de chez Bissot na Afrique, chez Bissot na Congo, ils allaient à bombe. Ayeli wana. Olimo. oyebi ki nga banda na fungola ye telefone oyebi moto atindeli nga demande roi David Bikuta ki angani moto nzambe apesi mbongo mikolo na Angola wana bazelaka te nazondima mbala moko Azaline, un petit bonjour. Un petit sali, un petit coucou. Oh non, coucou c'est mieux. Oui. Roi David. Vous tu m'as fait mon micro n'angola. Allez m'a répondre na comme kingi na téléphone ah bon comment na Soraya yaya to zonga moni Soraya abete gazon na mtu babeta rati moni nga Sara Masiala mona mama mbekudi ya solo ya original lelo ndimi nga na ndimi lelo na mona mambi do moni mbasu neza mbasu zo mateka tina lokolo nyonso zo kola oui ezanga moni nga na sala ne mabime yeah nzambe na likolo nzamba zo talanga nzambe na sazo talanga ezanga te ezanga te obi ke lelo na zuba appel belo obi ke senga suma je sais musoma o Angola benga bisara ba bisinga bébé nanga o pesenga Soraya comme na mbasu même si ebité mais Soraya landika
alandi ka Caleb Nzambe nanga et puis ake niata ne mbasu moni yo peti eloko tinga Soraya ya okumisa mobali olemba te ngomba nanga se na beta bakombo yuso bomba mobali ngala ko bomba Caleb te Caleb ba mobali kitoko mignon ok alataka kitoko mais mbasu Soraya non c'est bila ma grâce bébé Caleb ba ngwa marié Bobo manela ni yo na Soraya eh Caleb ba nini a divorcé longola ma te a marié mo mobali nanga bombela nga te bisanga sope meta moko meta kaka abotela kaka bana bébé Caleb aza marié on a na Facebook ni ta comment ça oui bébé ah on c'est là bon point ni le ba pe vérité nani non to ça pas le moment bi ko di fait le ba vérité ni mo to ko ka on va que Soraya mbaso oh ndekuna kosa babuaka okona mama esambwa nasana ndaku nazwi mbasu nakebwaka na chambre yo oluka kobilisanga mabe poani osakananga osakani nzambe bino momosabese Soraya kufa kaka ngataka motema na mpa na ye mokei na nga Soraya tika biloko oyo vina wana nyonso naboma crédit na mpona Facebook mpona Soraya bino bolia oyo bakomisako awo bakaleb mobali aso na nini osala fie ome azobimasaka kango mwana bino ya kotanda kudasaza na ansi tika ekasesa libanda osala na ngai yo kepangu So wonder